Permis batsango na babiro na ba commune et puis ba diminuer prix. Banzela na noza mabe, bazo obligé muto asomba permis alors que circonstance mboka bango ba mona te ke mboka zo ki mabe. Est-ce que mboka vivable? Permis faut que so mboka na Gombe, soit c'est na ndolo ezala ratin. Ata comme oui, bien on bino botia ba mesure d'enquête. Bozwa nani oyo comment on appelle ça? Bon foot ça ba tout monde on a banque à na bordero pour PC permis après avoir constaté ça me test. Olega romema ba tuna ba Gombe kuna net biso to kete balamba balia. Pour ça permet ça ma bien mais boté cher. Si vous qui soit permis de $50 ton la facilité au son permis. Oh boté cher et $100 c'est trop cher. Là quand je tire en mboko ne so c'est bon au moins on son bon. Si vous qui sont prix volontaire au son bon zali mais autant on est cher. Et là $78 plus procédure qui doit $90 plus $10 au Kabila sous bango $100. Oh, ma sanga si permis de conduire lobby, avec nos stades mon sur lobby. Après c'est $10 pour financer bango nan. Mais $78 il y a permis, $12 à formulaire. Et qu'il doit $100 au topinet $100. C'est un mouton à $200. Permis les Guinéens n'a pas c'est pas cher. Oui, non, on a sommes à permis mais on a dit façon à permis mais biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie. Soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyemisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuntu pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pesuka nyoso tosenga ka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyoso pona ntina nanga ya mutuya yo pesanga ofere nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga kolobeza te otemeza temwe misale monani minga kolobeza te touti mosika esensel tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te matoye yoki miso emoni minga kolobeza te otemeza temwe misale monani minga kolobeza te touti mosika esensel tokomi. Bonjour, bonsoir, très chers amis Internet, chaîne YouTube, Abysso Podcast. En tout cas, un grand merci à vous, Internet, Abysso Suc, téléspectateurs. En tout cas, un grand merci na confiance au Open Abysso. Côté là vraiment émission Bandeleti na Suka et ça la peine bien car n'engage en herbe la bino car qui est toujours qu'on s'abonner massivement à la chaîne Bolinga Makasi. Donc tina cloche ya notification voilà que nous appelons mobimba, vous avez pas découvert ta kitoko, émission kitoko n'engage ça là quand à votre humble serviteur Watakin 24 le lion de la presse congolaise, autrement dit appelé Exode 1414. Dans ma caméra, dans Zabongola ingénieur Jordan Lissanzambe. Merci pour cette belle image. Donc un grand merci aussi à l'étranger d'affaires Batumoko bien. D'abord comprendre tout dans Nzela dans la balabala pour comprendre. Boss Roni Malunama, boss Joking Malunama, ainsi que boss Yannick Malunama. Donc le lobena mimi na ko lobela ne maramu ya permis. D'ailleurs, le sur la masole a permis de conduire. Et on a quitté vraiment. Dans les Morosa, si quoi avec parking. Alors, qu'on vraiment là, Bantofa. Si tout le monde a permis. Et ça bien pour la sécurité dans Bango. Mais si le problème est que qu'on soit permis de conduire, on a. Et ça vraiment pas si. Et puis, ma chauffeur est bien bon ça la tête parce que ça n'a pas permis. En tout cas, tu remets ta peine à cette qu'on nous capte Bantofa. Il faut vraiment qu'on en a permis parce que ça sécurité. Quand on a permis de conduire, maintenant on a sans problème. Alors, quand on peut, ils ont des difficultés parce que les gens ont des places à la ville pour à Kinshasa. Alors, TV Radio d'ici à Tchangou, précisément la commune d'Angili, qu'on soit peine à Bantofa et aux Alapena Malaming. Donc, Neko Jordan, tous les cas déjà qu'on soit là, n'est-ce pas? Suffit juste après. Merci.
ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing but when you are begin cause eleki mingi likolo na se koleka ba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the premier is like a mochi. Bonjour papa. Bonjour. Comment on est papa? Jérémy. Papa Jérémy, au bout la ligne. Boulava Sainte-Thérèse 0 point. Sainte-Thérèse 0 point. Voilà, papa, vous en a permis là? Bon, permis ça te passe que bâtir bisou cher, ça $50. So bâtir ta $50 tu es bandé nini. Ya so bon la facilité. Ça $50 on peut commis. Maman comme belé côté boy bima boy ba tout na ko ba question ba ça la ko ba tester ba nini so to ala tenter to boula chaque jour. So bâtir bisou ta $50. Bon mon abso to tonne dans la bureau ana. Ça coûte pas bien à bisou. Nous avons dit que Koboula paie sans permis de conduire, il m'a posé l'insécurité. Les insécurités, mais l'État passe sur un biseau qui tire absolument moi plus d'amour. Oui, ça là, bien à $, on est comme à $50, on est là combien? On a un le bagage en voilà. Nous avons sans permis, aux autres canaux, roulage normal, n'a pas genre, normal. Au final, dans le cas, je donne. Bon, toi, Maël, va Kotaka. Ah, mon esco, ma banque, aux Maël. Et bon, on va sur un biseau permis, ça là, bien. Et des biseaux partout, tant on sait du Cambou. Permis de me descendre la biseau, mais va quitter la biseau après. Merci beaucoup. Nazapena mwana mboka Kongomani kosola pe pas antofa. Minga masolo a permis de condamner Zala. Mbote papa. Mbote papa. Comment est papa? Papa Timba. Papa Timba donc Poro Timba. Oui. Masolo a permis et bena nongo awa na mboka so Congo précisément dans ville province de Kinshasa. Bozole la qui n'a permis eza cher. Mais tant que congolais, aujourd'hui tant que Koboula paie ça permis ça paie mabe. Koboula ça permis ça mabe mais boté cher. Si vous qui soit permis à $50 ton la facilité au son permis. Oh boté cher et $100 est trop cher. Là quand je tire en mboko c'est bon au moins au son mon dit. Si vous qui sont prix volontaire au son mon zali mais autant on est cher. Mais si peut-être moula pe tu fais belé pe awa surtout na kina babula na bobe sans permis est-ce que ba les garande ba roulage neni parce que roulage za wana pona kota ordre so ba les garande neni ah ya ko kimaka ka omoni ala mo musika asimbi so omoni ala pe sim de la accueilli ya ngwana ko kimaka bon moi te ko kima pe tango so kima ne ko créer accident tout tu peux pas Zambe gam da batela ka biso faut ça nous calme. Parce qu'on économise, quand on a permis de conduire, c'est pas grave. Bon, qui sont des prix, bon, qui sont ce prix. Bon, qui sont ce prix. Si vous avez $50, tu reçois mon abisso. $100, il est belé. Non, prix n'est ali colo, il y a un peu de cocaté. Pour ne le kilo colo. Ce sont les points, c'est pour te belé pour recevoir la facilité. Merci. Merci beaucoup, na sur la peine. Na sur la. Na moi na mboga. Na sur la moi na mboga. On commence à y donner. Pourquoi ça y est? Permis batsango na ba bureau na ba commune et puis ba diminuer prix. Banzela na noza mabe bazo obligé muto asomba permis alors que circonstance mboka bango ba mona te ke mboka zo ki mabe. Est-ce que mboka vivable et permis faut que so mboka na Gombe soit c'est na ndolo ezala raté. Ata ko muyibi yango bino bo tia ba mesure d'enquête. Bozwa nani oyo comment on appelle ça? Bon foot ça va tout le monde on a banque à na bordero pour PC permis après avoir constaté ça me test au lega ko mema ba tuna ba Gombe kuna net biso to kete balamba balia yo za permis. Merci beaucoup donc beaucoup pas tous à nzela donc tous à nzela faut comprendre alors to lo belaka minimum m'a permis de conduire mi bena bantu falelo na etala bango na njila wa précisément d'ici ka changu mbote papa mbote chef yo corona. Bon, pour autant, il y a 3 pinets. Il y a 3 pinets cassés. C'est chauffeur. Ouais. Ok, le ming pena pour na te côté la bino a masolé tali permis. Yo a permis de conduire. $90. 3 pinets ba $90. Et là $78 plus procédure qui doit $90 plus $10 au kabila sous bango $100. Oh, masanga ça permis de conduire lobby. Akina o ça mon nom sur lobby. Après c'est $10 ya financer bango nan. Mais $78 ya permis, $12 à formulaire. Et qu'il doit $100 sur 3 pinets $100. C'est un moutou à $200. Permis les Guinéens n'a pas c'est pas cher.
Ah, pas de permis de conduire, nous sommes na procédure, nous sommes. Après, on a passeport. C'est que tous sommes sur passeport pour avoir permis. C'est un permis de conduire. Tu me sais dans le chang, tu boules à chang, nous sommes le chang. Tu vas dans la moitié de mes tu boules à chang, mais. Bah, où là, je vais te dire, tenir rose, vous avez ma casse, pour le temps, on a des sens dans la CA. C'est ça, on a tout mis. Aucun moment m'a permis de conduire. La kitchen a une beaucoup de ça pour la sécurité en zone. Si pour la sécurité, parce que nous avons payé pour ressources et qu'il a $100. Par exemple, ils ont $30 de somme, de somme. Consomme, il faut qu'il y ait un petit gomme. Après, mon gomme. Et bien, le transport en 4, on a aller et tout, nous allons $5 pour le transport, aller dans le retour. $5. Au foot, $100, il y a permis de conduire une soirée. Ouais, ça est $5. Il y a un chigouata yo move. Na ko bula passion do bula o. Tala nzela mo leza. Tala ba nzela wa so. Ba kopo ko beba ba kamera ko beba pour ba nzela ba bien te o. Abo ça tu m'a permis ma nona. Ba ya ko tu tala roulage. O tala lo ina nga bo ya dia. Voilà, chers amis téléspectateurs, en tout cas, Ezaka Kanna Bakongomani, va déclarer venant, Babi permis de conduire, Batiango Likolo et Rosaranate. Babi, si le chauffeur a mis tout cas, ça $50. Le chauffeur a 3 pinets, $90. N'a pas formulaire, comme à $100. Alors, balangement, il peut pas aller là. Il y a un peu de temps qui n'a TV radio vraiment vous avez un mal ami. Mote papa. Mote papa. Comment on est? Comment on a voda? Papa voda, vous l'avez pensé là? Na boula Angelo. Ok, merci beaucoup. Vous avez permis de conduire? Non, on a permis de battre un cher, marato, so mon dengue. Biso de l'ingay ezata $25. On a besoin de la partité au somme permis. Na ministre boto so mon dengue. Bazo kanga biso moi to boula yate. Moi to boula centre ville yate kaka seré les qui mancasse. Ya on to sengi monsieur le président. Tu as sauté à $25, mais tu as la capacité au sommet permis de conduire. Merci président. Tu as fait faveur. Tu as fait sommet. Oui, moi, tu as sommet. Tu as fait $20 pour sommet. Tu as fait $20, $25. Tu as la capacité au sommet. La minute, tu as merci donc, Kongomani Bazole la permis de conduire les Likolo Maka. Surtout, bana ba monta 2 pinets. Bana surtout, il y a permis. Ah, chef, nga bena permis exactement. Permis ngo sikoyo. Bazo kangila biso pona permis. Permis ngo batie abonani neti biso abo tiangu toza place ni teke ya kosomela permis. Mais quelle est la ville? Ça mbimba awa place kaka moko. Basa la seconde ni chaque commune bati la biso place mi ba mbele pour nike to ke to so permis ngo $45 la ko $45 aboy na ke kuna na obeta 1 mois na suna te 2 mois na suna te moteke pek tata bati la biso ba place ngom suna ba place interne to ke to so mba pour to zani facilité boye pena so ba sel biso ngo ezabia to ko so mba ngo mais quand même isiko permis ngo oke bakangi oke pe oluka permis ngo boye ezomona te bato baleke bele fulu bato na biso na tana babeta mena ta inane lisusu en plus ba diminuer na net biso moto $45 te soit bato biso même ata moi $10 $30 to ko somba na biso ngo mais bato biso place ne sikonde ebele pour na niki to ke to somba chaque commune va mettre 3 places pour niki to ke somba abo OK kana ni abo na Easter place moko OK on na Gombe mais bato aleke bele fulu bemba aluka pena bemba ene mutune pena ke kolo makambango pena alukela biso solution place ba permis to sengi na e abongisa nanu abongisa pona niki to za pena accès to za poza to somba pona niki to ko mabe ba niki ba chauffeur na ko sabe obe likambo permis na ngana chango bemba abongisa ngo pena to sengi na alukela biso pena solution chaque commune atela biso meta moi place mibale pona to somba ngo pona yo prix eza na normal. Mais là, quand c'est difficile, les Arabes ont 2 places dans la ville. On ne peut pas système à la Tchangou, les Njili, comme Sina, pour avoir permis facile alors. Net biso ba Tchangou abo, il fait pas ça site, moi mais attends 2 places moi msusu na abo na commune Njili tatuna masina pour toi na accès ni to sombango. Pour na $45 eza nango normal to somba na biso mais bato baleke belé pour na okendo zo ngo il faut beta 2 semaines 3 semaines ole kabona ni na ba fiche pour na ni ke
qu'on remplit en haut et puis biso moi passe pas le solution biso bato changu ah bo batia so place mo na nani ah on a commune Njili ah pe na commune Masina pour to na accès to sombango to boy to ndimi to sombango pona wana ezani gete eza bien na biso oko commettre au touti mutu boy moi permis et ça la nique et ko déséquilibrer moi bani na ba infraction na boy ya moi ba to seveli makasi mais ba lokation solution ni pour na to sombango. OK, merci beaucoup donc toujours opération permis donc nazara na commune Njili précisément na d'ici ka tcham ko sola mingi vraiment na ba moteur ya 2 pneus alors parce que bango ba tse ba pesa pe likolo bazo le latro mona mai nene bien papa santé kitoko là ça na permis wana ah nga permis ah bo bulande ah bo bula biso bo bula ata una za permis non siko ba besi ba roulage ke ba contrôler ba permis ba besi ba on ba mikanda ce qui machine mo va contrôler mais o biso ba contrôler ba za na ba on ngote mais ba biso la isa permis nga iso permis ni non la so koto kuna na kenda go salisa bana na pesa mon ti lelo na zo na ngango au sommet des permis que non tire au ça déjà formalité kuna papier na nga eza ndako so na buli le mon on tenu na yelande la sus 2 semaines yango na so sommet on a combien na seulement $35 yeah la pesi ba $35 2 semaines yango na zo ate so na kutana na ba roulage na nzela bakanyinga omonte makambo nyonso ebimaka babima bapesa ko papier monte relaxe que non oza déjà enregistré kuna roulage moko akanyinga na lakisi yango azoyebisanga wana etali ete papier wana etali nango ete yakanyinga kaka yalika mbota likazi yango bakomi oyo bakanga yanga yango soko olakisi omona bakanga sini batiaka so bakangi bino soki bakangi yo na mpona soki oza permis te sini yango ebimisi 60 000 napesi atake napesa ye mongo nanga permis omona baya bazela basilisi bato nyonso kosilisa ya permis na bango basilisi nsima nde bapesi ordre ke bowanokanga bino baotekela bato ale bokopesa suko ordre ke bakanga su bato siko neti nga bo napesa ye mbongo nanga mais nanu nazwi permis te mais bakangi nga ti omona te bato oyo basala mosala babima bafanti ye. Merci beaucoup, chers amis téléspectateurs. Donc voilà, dans ce Moté papa. Moté. Comment on est papa? Comment on a Plamedi? Papa Plamedi. Ah, il y a pas quand on a permis. Te, non pas quand on a permis. On sommes déjà permis na yo. Non, na sombi te, mais na zo bongama. Po ezalo amboka, photo sombango. Voilà. Yango na zo bongama. Maintenant bongo ba obazo ba kenan to kosomba permis te to kosomba permis te. Ba bitike permis ça bien pour la sécurité na binope. Concernant ko pesa ba ndeko ba ni kosomba permis te. Obazo ni kosomba permis te pour na nga baza bazoba. Koso bazali maele identité ya mutu fo ezalaka na kati ya mboka. Identité ya mutu fo ezalaka na kati ya mboka mpona yango nde esalaka mutu po bayeba adresse yo eutaka. Mpona kati ya permis wana adresse na yo euta kuna na kati. Akade de pépin tomona bibembe ebele bato bakufaka na baplace ba accident. Mais moi ba place afandaka eza te. Ah c'est important. Donc c'est très important vraiment. C'est très important. Okay, merci beaucoup. Beaucoup de gens balabala toi na nzela. Donc on a bien mis na so bien mis na ba chauffeur à 2 pneus. Ba chauffeur à 2 pneus. Bonjour papa. Bonjour. Comment on est papa? Comment Moustapha. Papa Moustapha, vous avez permis de conduire na yo? Déjà. Quoi ni? Pour possibilité au mongaté. Possibilité au mongaté mais au boula. Ah. Possibilité moi au pour acheter trop cher. C'est $50 mais privé fixe c'est $50 sur $30. C'est ce que directement la biso pas mais à $10 c'est $50 c'est mais ça peut bien pour la sécurité non so sombite moi te ba no kanga yo ka so ba kanyo le pesi 100 000 le ba kango pesi 200 000 zo moi te que so économiser na o so ma permis na facilement chef pour économiser déjà on bien mais ko na mo ne ba zika ba lobby maman ba ndio sala ngomba moi na action ko biso économiser on dépend comment ko bula na kingi to économiser on de au monde ma dit na 5 000 10 000 francs peut quoi $50 pour jour ah mais au moins te que yo ba no kanga la bango ka yo
chef. Mais bâtiment on est trop cher. Ça va rediminer en temps. Ça va diminuer en ressources. Merci beaucoup. Là, c'est la belle amour, la mboka Kongomani. Mote papa. Comment est papa? Jusqu'à. Pardon? Jusqu'à. Papa jusqu'à. Tout le monde ligolo ya moto na yo. Nabi que papa so jusqu'à aux non de mikana moto zali. Une taxe tout normal. Permis de conduire pour ça non? Bon, permis de conduire micho na lango tu bat baleke belé moi au permis de conduire des agents. Na ça dia 4 jours pour que na zongo mais et simbara te de bazo da mbongo mais bas ba kene zonga donc. Bat baleke pene belé pene. Donc on a zongo te. Parce que au ko bomaka ata moi 2 jours c'est l'autre. Pardon? Bomika moi 2 jours pour lande la permis. Bomika jour de mobile pour kende aller tu don na transport na baie de même bon ça c'est un peu de test. Mais si tu dois pour mettre un kende zonga donc na mona kana ke souté. Na ke souté. Dans les mines. Na les mines ngai. Tikino là. Na tikina mbobo sono san ba to leke bele chaîne. Ba pesa ko papier mo pela c'est aujourd'hui déjà on s'enregistré qu'on ça ko papier. Que mba pesa nga papier. Yo pesa mbongo bimino ka bongo. Kasi je pesa ka local numéro kan numéro de atika numéro téléphone nga numéro téléphone. Maintenant ne ba continuation décision qui na ba mota deux pina boko ta su gombete. Décision le monde ma beto madame. Bon pour la gombe pelande donc. Pour la gombe pelande pour nga donc na ebi na tia. Na habité sur pour la mono non ma po gombe. Bon na ebi na pour la gombe pelande non ebi na. Merci beaucoup cher ami téléspectateurs. Maintenant tout ça la paie moi déplacement moqué. Dans un mingi na ba monta parce que ba on est batté le bon peni likolo. Donc ba zo déclarer vraiment batté le bon prix likolo on a permis. Ba chauffeur à deux pneus permis na bango za cher. Ndenge ba zo déclarer. Alors ba ko pesa pe mongo pour ba permis yango ba rejoindre facilement té. Yango mona kiti en terrain ko solo pena ba na mboka. Ba éclairci biso ba éclairci bino ba téléspectateurs. Ba o zo la na biso na ministre oyo. En tout cas, vous appelez malamu, vous appelez éclaircissement par la banque. Moté papa? Moté. Comment on est papa? Comment on a gradi? Papa gradi. Santé bien? Qui me zali angola? Aboula Ranzela? Aboula Ranzela. Ok, nabi ke mikana moto zali tout normal. Bon sécurité na mo permis de conduire aux anango. Exact. Quoi ni? Ah. Bon, vraiment de pardon na yo kakeno de eza cher. Ndenge nazo eza cher. Ninga misuba kenda $40 aussi permis na yo. Ah $40. So bon facilement aux en biso. Moi bien pour la réformation bon après d'abord kanga yo pesi ba konti faute. L'autre. Té. Mais aux hommes ko. Bon, nzama sunga to boulobela to to kansala bote kezo. Banda ba loba ke puis ba tete ba jana nzela ba kanga bino pour na permis. Ah. T'es pas mal to kezo. To kezo. Merci beaucoup. Donc en tout cas, tout ça, le mingi marambo talibongo permis de conduire en tout cas. Bah il Kongomani, bah zo déclaré ma casque non permis surtout bah monta, bah chauffeur à monter à deux pneus, bah tu bon permis likolo, bah zo là vraiment permis et cher. Bazé bateni na rosombango. Bazé bateni na rosombango. Mbote papa. Bonjour. Comment on est papa? Comment on est Simon? Pas Simon. Santé bien? Très bien père. La mon est on sert le lobo fort. Ah, roule la route à terre en mboka on vraiment te éviter soto zongela. Net singa na ebi ba misusu vraiment akala bazala mama bakulu na miibi. Ko pa monter bimi ba mo luka. Batiki na wa misala wana. Ba mo luka na pasi. Pato sama sa fama de sato sunga famille, libo taper bana. Mais le long de quoi pas moto mo kenda vraiment to bula maleste. Parce que d'abord kanga ba oula je kanga comment passe. To yo ka so déjà permis. Mais permis ngo soit déjà permis de conduire. Permis vraiment merci, oui, permis. Mais la permis ngo ce qu'il faut songo passe. Là on so $40. Ba ko tsabiso na franc. Na franc to ko bunda na muke na ngula nzambe o pesa to ko buka moyen to somba permis wana. Mais ce qu'on a $. Au m'a permis en ligne. Hollanda, monsieur raté ça $50. Faut zongo pe na passe. Faut Lukaku na monsieur comme ya cop. Oh so va pesi boy so sombe ya cop ko bakangi yo. So faut Luka moyen faut au soma original pe bo zongo na passe. Parce que ta cassé comme ma casse OK kimbuta be bakangi yo. OK c'est bon bakangi OK wena si bakangi yo pas ni permis. Na ba soda comment c'est ma permis. Soda policier a c'est un permis. Depuis permis pour na roulage. Mais permis comme il y a mal à ta série, tout le monde boule à la boule. Boule ça te, ton comme robé la billet, robé la cimetière,
ok cimetière bakangi na basoda oyo ati no permis mal à l'aise vraiment en tout cas vraiment na cope oyo toyebi te so bozwa biso solution na cope oyo toyebi te so tosongela cope yango ya kala bamiso wana okale batu toyebi te en tout cas vraiment comme mosu ya change te boyebaka ya orangele biso en tout cas mosala na biso tokomana nde moi à l'aise mpo yango tofuta baparlin tobokola basi tobokola bana na cope oyo. Merci beaucoup. Nous aurons toujours intervention. Il y a chauffeur, il y a des pinaces surtout. Mbote papa. Mbote papa. Comment on est? Comment on attend? Moi libende tiens. Libende ça pour nous. Attends, on a permis na yo. On a permis te. Ça minante. On se l'année pour que ce. Bon, quand on attend. Bah quand parce que je n'ai pas acheté les permis. Mon obate so permis so $40 na ebinanga te prix nango lesibino amanema $40 si tu no mona $40 ezelo te pana elelo te ne do unda boyo tanda nzela ne baby bazokanga biso pamba bakanga biso pamba to sandeni so fata tale biso likambo te to kufat to bazokanga bino pona boko pa to na nzela bato bazoleka boko pa to baleka bango donc to bakangi bino bazokanga bino ne pona tala caméra soudan so na permis te yango bakanga yo non permis ba contrôler nante ba ja baza déjà na nzela ba tambola déjà ba ja baza ba tambola boye to moni na agent mo boye te ba tena na ba comité ba communauté c'est le bima boulevard te biso bula to bula ga biela kimbuta bulko na ebi sina pesa information bazokanga pona permis sala to que ma permis na yo bazokanga pona permis lundi to somba ya to somba lundi ayo ko nzambe to na somba semitenga na kanga oh na somba lundi. Merci beaucoup, c'est une ambiance de l'émission. Voilà donc Maramou a permis. Maramou a permis. Donc permis de conduire si tu vas dans la moto, bazole la pena, bazomona sur la pena négo. Et ça pena voilà mote papa. Ouais, mote papa. Comment on a papa? Merci. Merci. Ko lobani na o ndeko ba lobani mingi pona permis ba tebine beza pena li kolo makaso ko lobani. Papa pona permis to boye na biso ngote. To boye on te pona permis mais basoda oyo ekomi kana mito tozana na ntango oyo kiso permis te basoda bazokanga biso fort. Kaka se eleki makasi na mboko oyo. Toto sa ndenge ni. Ok, ne boye permis, ok boye permis. Parce que dès qu'on kangana na permis. Ata mo papa to soit kondeni. Bito to sunga bana biso ba biloko. To sunga ba famille so na biloko. Mutabi zambo on est belé. Abiso so mo ya so le permis. Et simbate. Na permis peut poser non na passe. Tout ça combien de personnes na bureau moko to que so permis. Foto yunga na nan. Papa ta yo moko. To sa ndeni. Babune la biso. Si comme quand on joue en équipe, le même quand bébé, abunde so pour na permis. Biso peut to tsema boko pour na permis. Vous avez présent ici comme quand on appelle bien permis. Te azo so besoin permis mais baki azo boma makambo wana pour na makamba permis. Yé mtato landela ngo. Abi ke ba chauffeur bula bino sa permis. To bula mais to bino te, biso to ba ka permis ça pour na mama kaka. Comme sur mama moto. Comment ça des chauffeur? Mais un copa moto ya leti, to no sande. Ah, ya mutema be. Ah, mais to limité. Parce que na mkono comme na ka, ba senga mama ba permis. D'ailleurs c'est ma permis. Na so ma permis to bula ka boy. Merci beaucoup, chers amis téléspectateurs. Donc voilà. Et ça c'est très important qu'on a la permis. Et ça sécurité. On peut commettre un accident roboyé si on a la permis. Place on va foutre à ceux qui sont et qui typent. Moi le mot pas à mouquer. Moi le mot pas à mouquer au PC parce que on a la permis de conduire. Merci beaucoup. Totalement on suit juste après. Merci beaucoup. Donc voilà, chers amis téléspectateurs, donc bino momuniga en tout cas ba Kongomani c'est que tu ba chauffeur ya moto à deux pneus bazo le la pena permis et ça vraiment likolo makasi ya osarate ba éviter ba kobanda ba suka et puis so za pena mongo pour que soit au pesi mongo pour soit permis au passer test na normal oui mais pour ozongo et ça vraiment la ba difficulté plus c'est complètement la corruption au pesi moins normalement likolo balandele vite fait aussi permis de conduire na yo alors lors oyo ezo bon vraiment ça pena bien té ya on a ko sur mimi na bango moko ba chauffeur à moto à deux pneus to benga ba wewa ko sona bango ça vraiment malheur mingi na montant ba tiane belé bazo déclarer mais si va passer déjà mbongo mais pour bazo permis yango passer au saranate et puis ba tiango ka na deux sites toujours na centre ville kuna. Alors, le chauffeur a boulé, il a parking, il a chango awa,
baleli fallait basape site moko awa po bazwaka mpe bazwa yango facilement po kuna ye mpena molongwa la kelele ya kosala na kute na bano na papa na mona telemi awa mbote papa. Bonjour monsieur. Comment est papa? Sam. Papa Sam, au bout de la ville. Ouais. Okay. Merci beaucoup. Vous avez permis de conduire là? Oui. Non, on a un permis, mais on a un directif façon un permis, mais par rapport aux moyens de wana estimate. Imaginez que ville mobile, beaucoup de des sites sont permis à Tayomoko. Muta olongwa bibwa. Tom dolongwa alongwa bibwa boya ke neti kuna na ville. Pourquoi peut-être une semaine aux autres? Mais ok, chaque jour au foot transport aux zones. Pourquoi tu vas kabola qui na ba na kolobani na ba site ba kaboli ba commune ba kaboli kabonde ba sala ba plaque. Mais aux autres à sous-souver l'état lobby était beau kangaté. Mais na personne exemple que Kenya na Pascal Tobitabe. Ba roulage ba kangani boye lokola ba tu barrière. Mais l'état lobby a botika no bango ba somba en attendant de nous faire l'ordre bo ba contrôle. Mais biso bato ba montagne habite na mboto mais ma problème tondeni au moins ba roulage ba termine bitabe ba simbani o simbi munio na liboko o simbi musu na liboko par contre ata 7 ba simbani moto ko megate oleka moto ko megate oleka ndena sengi okonza mboka akotana makambo oyo ya kolandela biso kete soki alobi ezaka ndenge ba des sites wana mais temps. Il faut temps. Talana nous mboka mobimba boye tokoza na combien de motos na journée. Oyo kende kuna côté on a peu pour kende. Po eloko on a bima rapide to permis no bima rapide. Yo ebi mboko ne etambola. Mboka ezana mafia makasi. Ya onde bokonja mboka azobundela po na mafia on esila. Muto abana olandela yo. Akolandela par rapport à quoi? Pose permis on olandela yo elo ono moko ya mboka. Oza na mbongo. Po ozwa yango babanda kolandela yo mutu moko ndolandela na kati yango ndanga ibisa l'état alanda na makambo. Merci. Comme que avant ça permis faut pesa molo mo likolo. Il faut mutu alandela yo l'état lobi $44 mais au moins mutu a vu permis à comme na $70 $60 pour mutu moko aza na kati azolandela ye soki ka yo lobi ke na objectif nenga l'état chaboye. Et si mbate ils ont un belé pour faut les gars c'est sous-sol. Il faut ma mafia battement bazana katso na balandela rayo. Ou alors nous le peuple congolais. En tout cas ils ont participé mbote papa. Mbote. Comment est papa? Bernoli. Papa Bernoli comment ça ni on de kaucholoba à propos ya permis de conduire. Yo za nango? Na kineko pesa mbongo pona zongo mais tisiko na pesa combien? La pesa $40 na autre boxer roulé ça dans une affaire ba 70. Donc comme il a $70. Oui. Comme il a 70 banda dans ça suivi lelo suite moi malonga pesate. Regret zanini. Ba moteur baza tellement ébélé. Il y a 3 pilotes balé belé na baka. Parce que ba point de vente ça a mi balé. Moi le pesa so passe. So ba ibaki banga na 24 communes autres ça na fait dans la commune moko ça na double point de vente pour na faciliter ba ça ni bazwa ngo. L'état paye à lobby batika na moi temps moi coûter ça là pour mon permis en auto boule to balukaka mais PC azombrier ça nga mabe azolanda biso mbango mointe donc parce que to na limite au kende point ni notre supériorité donc et puis ça moi passe donc l'état asunga biso abak ça va point de vente pour to zo ngo soit abak ça biso mikolo aswana ba roulage na bango po talaka to so bomana bango et puis ça moi qui to côté. Ils ont rappelé ce que somi moto sika, somi autorisation pour battre transport pour monter dans le boula. Ils ont rappelé ils se mettent avant document original et bima. Parce que non papier moro boye au lac Saranzela. So yo pesa déjà mon kuna pour permis. Ba pesa papier monter au lac Saranzela qui est là qui aujourd'hui déjà. Nous coûter mtango c'est là suivi da kuna baye na ngati kama beba na pour dans lembi. Ata papier moko na tambola ngona la sakatanda permis mais non na zuité c'est il peut-être a robenga ngai lendi pour na récupérer. Yo pesi mongo na zo bono peut-être robenga ngai lendi pour na retirer papier wana pour mamba suivi. Dans la caméra message non qu'on lancé par ya ministre des Transports excellence Jean-Pierre Bemba Gombo. Message qu'on a ko lancer ya libosé za nous baba ça ba point de vente pour na aider biso na achat. C'est ça que chaque commune a 2 points de vente et faciliter bateau.
Pe pas diminuer notre tracasserie on a nanu. Baba qui est juste pour na ba personnel nanu na ba grand mais éco transport éco mitina transport public. Le comment pénaliser batu. Le que ça se passe ya mwana. On encore lancé pas ministre transport ya mwana. Merci beaucoup donc Baimboka komoni batu bazo lela vraiment ya trop et si tout ba chauffeur ya deux pneus tracasserie l'équipe makasi bazo le marutu même kotambola bazo lemba et puis to bandi pe déjà mbula to bandi mbula bino mota banzela banzela pena eza pena ya mala pena mingité mais bazo tracasser bango net na film alors lokola tozo so la kaka na ba chauffeur mimi ya deux pneus parce que bango ne pena ne ba idaka pe bango ne pena ba idaka et surtout pour ba mbutier les mimi bango ne mais et loko so bango tracasserie pour na permis de conduire. Mais pour baser la paix bien, il faut qu'à basomba. Ce basomba on te marathon. Si on va passer bien mon, pour baser et comme il faut tirer moi le mot licolo, auto bien à bon kanyaka à Congo. Bonjour papa. Bonjour papa. Comment Patrick. Papa Patrick, au bout la Ranzelani. Naboula Willeri Zandu à 109 Lemba Matiti. Okay, merci beaucoup. Commune en Tangi, on a quoi qu'on a pena ebani pena côté bon mais marabiso trop. Vous en a permis là? Nana sombite na kendaki Nandolo côté à Ista. Moyen zate et komi kutu ba komi ko ba excédent ya mbongo pose permis na nde moko ya cop. Siko tokozwango ndeni ba centre za somisatu. Non, toi na chango. Na chango batikali kochela biso centre osomba permiti. Siko tosala ndenge. Tosala pena ndenge nini. Yango tozo senga na Jean-Pierre Bemba. Ameka ko distribuer ba centre partout na tous les 24 communes à Kinshasa. Mutu nyonso toboyi kosomba te. Mais ekomi cop. Il y a des policiers et comme il y a des transports, si vous avez des banandak, si vous avez permis de donner un moyen, bacha bisika nyonso neti na chango centre ya te taka chango population toza centre ya te tokomo ke biso nyonso ti ista. Est-ce que c'est normal? Ba meka un peu pour faciliter gouvernement pour batuba les te nde loko tozo senga tozo se tracasserie eleki et komi baolanda yo na sima mbangu tala kaka tozo loba tracasserie eleki tokomi kokoka kobima te tokomo bimaka babutu talaka biso to ba responsable to ba sina bana era butu wana na ba criminel eleki to salandeni yango nangana senga na Jean-Pierre Bemba ministre provincial ya transport boche la biso ba centre partout to kende to somba to za l'aise et komika place moko na ndolo ista siko to resoma ne batu plein batu plein. Okay. Bonjour papa. Oui, bonjour chef. Comment ça nous on a permis? Yo ça lango? Non, on a permis non noté. Oh c'est là. Juste au moni permis. Ezali obligatoire futo za nango. Poto za ba chauffeur tozo tambola partout. Sikoyo fu bateka biso lo ndenge bateka biso mukanda ya transport partout dans ba commune. Batiki na ba commune, hein? Biso toyebi ndenge tokenda osoma mukanda eza juste na tous les communes. Oyo ezali na contour ya Kisasa. Batie yango juste kana ndolo. Na kolungwa ndenge ni na moto na nga pona kende lisusu ndolo. En fait que na obula awa na njil. Ou soit na obula ingasani. Funa zwa moto mususu na futa lisusu mbongo na kende tikuna na kende kosomba. Et ko pénaliser nga ba boto lisusu moto soit bakangi nga epa ya batu ba sala contrôle ya permis. Mais or que fu batika ngo na ba commune batiki na ba commune tozo kende kosomba wana na ba commune. Et puis montant wana batie eza trop donc eza augmenter likolo. Hein $50 eza biso tozo combien na journée. Moto to futa versement. Le roi biso mususu basusu ba parents na supporter peut-être ba leki bana ba otanga kana mbongo wana. Ezo senga batia atana moi to moko ba ta $20 $25 et ko permettre biso po to ye bandenge nini ya kosala par rapport ya lobby. Po moto eza na garantie.
donc tosalaka wana ka mpo faire kosala biso na journée nazala nzala te mais baja wana baotambola bazala na contrôle quand même ya mentalité mpe ya kosola na bato bazala deya mature mpo soki baza na makaliti moko boye ya brutalité oye obloke direct volant na kobanda kosola deya na température moko mpe likolo esengaka oye otelemisi mutu omemi mutu na réalité mpo mutu ayeba ndenge nini akoki kosomba permis nayebi te so aloba nini. Merci beaucoup ndeko pusana mbote papa. Mbote papa. Comment on est? Comment on a Gilove mobala bandumba. Hein? Gilove mobala bandumba. Mobala bandumba. Aïe. Comme moi la ville na yemo akimi mobali ya bandumba. Yagano bena sola na bena. Ngabela na nengo lobi ha. Nala nenga lobi. Gilove mobali ya bandumba. Bino nde bopanza pe mabala batu. Surtout bino ba chauffeur à moto bopanza mabala batu. Pas mon petit ba ole kana ya na memo fele. Papa, là comme on a appelé Gilove. Ok, merci beaucoup papa Gilove. Alors nengo ki bande ko pena ba loba. Yo na permis de conduire na yo? Te na permis te. On zera ni poso. Bon, si ya Rosomba ya liboso kuna na commune ya Ndolo kuna donc na bula njili na bula azando Ndolo kuna ke ka Rosomba et puis bato pe oke kuna bato belé de pe permis ngo pe isu batie ba augmenter donc $50 eze belé bine pe obeta ba mbongi boliaka fort ba moto pe za biso te pe ba moto za biso te donc to za pe ba sedingo to somaka pona to da assurance po OK Pascal tracasserie o le capital donc to koma ba limite donc tracasserie policier to ba policier te to ba PCRT donc to c'est un Jean-Pierre Bemba à travers to so ba permis donc et la carte SIM si policier karinga donc na futa mbongo na maboko na été na futa ngo na banque po banque donc mbongo aso ko ta banque et donc ça peut misala na mboka na biso de DP nepe to so ma permis ba moto na biso te ba kitala mo muke nan ba diminuer muke ata 30 to ba ne to so ma po ba moto na biso to so ma rapona confiance ke to da assurance makasi nzamba sunga ke ba kunza biso ko biso mawa bata musa ngweza mwa malunga parce dikanismo wa malamu vraiment dikanisa malamu na kumsika Jean-Pierre Bemba ministre de transport je biso na décision na donc si to somi ba permis to za pe à l'aise et là to somi ba permis ba ko tuna ba mikana mo ba kangi yo kuta ka ba sele ba mituka wa pesa ba mituka mo donc ba kuta ina yo kangi yo pesa e ba te. Merci papa. Oh, merci beaucoup chers amis téléspectateurs. En tout cas un grand merci à vous. Na confiance pour pesa biso. Nanga bola na biso e bandeli tina suka vraiment ça la bien. Nela bana bino ka structure ko kine vraiment mangu ko s'abonner, ko partager, OK tina cloche de notification comme ça partout ko sala. Au monde ba émission qui toko boye et ko komela malama. Tant comme le pays ba peneni ya ko partager pas moninga na o malamu benga voisine la kisa pena masolo akota pena na chaîne olinga makasi ya biso podcast donc vraiment to pesa ba information vrai donc bana moto miming bazolela kaka balobi prix wana ezali kolo ya kosangana te à part prix likolo ba sengi ke le quoi tozana 24 communes awa na ville province de Kinshasa il faut batia ngona ba suite ndesina commune Njili bakotia deux sites na commune ya Masina bakotia pe moi deux centres moko boye place ya Rosomba ba permis et rozapena maloming alors lokola bango batia kaka na deux places yango e osala pena mabe makasi et puis baboya ki makambu ya corruption oyo mokonza mboka azoboya. Mbote papa? Mbote ya. Comment est papa? Comment nga Victor? Papa Victor. Yo bula sans casque? Casque zalia. Nengo za na parking ya longi na yango. Za na parking ya wana na longola yango puisque mo pepe kota mwanda mchoki na memba clear na chit ko ya mo. Merci beaucoup papa na biso ozana permis de conduire na yo. Permis depuis na genda kuna na kuti bato baza belé bureau eza mingi te donc moi dérangement kuna belé. Dérangement ya net ya neni tala caméra lo bango.
ntango bayebisa biso na mission balobaki permis ekozala nani $34 sikoyo na minute oyo ekomi au-delà de $50 yango wana biso tokendaki na $35 ou $39 tant tokomaki kuna ekomi ba 50 tozongi toluka mbongo mpo tobakisa mais ntango tobakisa mbongo wana na minute bakangaka chaque jour bazokangaka yango wana nde edérange biso fort soki bakele biso ata 2 mois avant tosomba yango soki moto asomba yango to babandi kokanga ye wana ekozala bien donc toloba yo oza na volonté ya kosomba yango mais bato baza tellement ebele et puis otalaki mpe prix eza likolo obi te nasonga nano ndako nabakisa oyo etikali comme ça laki ekopesa ebongo bandeko bazobakena bakosomba permis te bandeko peut-être eza volonté ya mutu soki mutu aza posa azwa yango azwa kaka soki mutu aza posa yango te ndeti nga naza posa yango puisque place nyonso nde na kotambola ata na butu nde tracasserie ya bapolisier wana soko olakisi bango permis na yo maye mpo baka yango eza te olakisaka bo permis na nga naza motard baotika yo na sens wana. Merci beaucoup, le message est bien passé. Merci. Sukaya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by when you are begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe. Voilà, mesdames et messieurs, nous venons à la fin de cette notre émission pour aujourd'hui. Le pénal de Suki Nabiso Awa. En tout cas, un grand merci à Bao Balandi Biso. Bazak Benatan Yako Salabongo Biboso Yaba Etando Ikia. Na Sikabiwa Bazwami en tout cas na Sima Caméra. Na Zalaki Bongona, ingénieur Jordan Lissonzambe. Un grand merci à vous pour cette belle image. Quant à votre humble serviteur Watakin 24, le lion de la presse congolaise, autre média appelé Exode 1414. Léon Akitak Awa, Angili précisément d'ici à Tchamou, Kosola Bongo, Naba, Tchofa, Tuganga Poro, Topé, Wewa, donc chauffeur Mingmi à 2 pinins. Alors, l'élite, Djagino Koloba Bongo. Pour un permis de conduire, il y en a qui bongo à Nasola. Le Nasoli bongo mi na ba chauffeur ya ba moteur ya dépiné. Alors à la prochaine émission na ko sola bongo na ba chauffeur na biso auto ebike ba za bongo ba desi ba chauffeur ba dula bongo ba mituka ba mituka to bula na bango nous appena malam mingi. En tout cas un grand merci babi bo s'abonner massivement ko zapena kitoko mingi ko zapena awa na chaîne bolinga makasi ya biso podcast donc beau s'abonner, beau liker, beau partager. En tout cas, un grand merci dans les trucs d'affaires. Sans oublier aussi à mon frère Charlie Wayou, à maman Coco Matantima. Un grand merci aussi à mon vieux Moïse Wabela, papa propre dans Montréal. En tout cas, un grand merci à vous. Pourquoi pas ça remercier papa Simon Fokastati à Paris. Il y a maman Cécile, Massango Moulongo, directeur et à banque, Massango Moulongo. En tout cas, un grand merci à boss Roni Malunama, boss Joking Malunama, ainsi qu'à boss Yannick Malunama. Et puis les amis de Watakin 24 de Turquie, les amis de Watakin 24 Awana Congo. En tout cas, merci pour notre soutien à Bino. Bondezala, Kabo, Baneni, Sungabongo, Ndegonabino, moralement, financièrement. En tout cas, nous côté bas conseil et ça la paix qui te compacte. Moi j'aime trop les remarques. Tant qu'on y remarque moko, il y a banengni au Komelanga. Le numéro est ça, il y a pas de choses à faire bien. Tout ça les commentaires na émission. Soko la nyango, nous appelons malon manangini pour manifester. Si tu vas pour le bas chauffeur, pour manifester, nous allons faire bien. Merci beaucoup. Si tu vas la prochaine numéro, ce qui est sur ma site à Zonité, tout le monde a dit bah lobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela